Papa Armand, Diangenda Basolele, Maman Balenda. Nasina te mingi makamboyo. Oh là là. Nalakisa ye, ma relation mine bazala ngona Papa Simon Kimbangu Kiangani. Asa koyoka ngai, koko aedi yango. Ok. Nalabaki na Papa Armand. Botika rébellion boso sala contre Tata Molimo Santu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, bozo na ina ba relation 4. Tabani kotangere, yeli boso. Azali ya na bino. Yemi bale, azali tata na bino. Yemi sato, azali koko na bino. Yemi le plus grave, azali nzambe na bino na biso Molimo Santu. C'est ça. Ce qui ozangi ya na yo respect, eza okozo malédiction. Ok. Ozangi droit de rester. Ce qui ozangi tata na boti au respect, okozo double malédiction. Ce qui ozangi koko na yo respect, ozo triple malédiction. C'est comme ça que vous avez tata Molimo Santu respect, ils ont blasphème contre le Saint-Esprit, ils sont impardonnables. Na la kisa papa Armand makamunyo soyo. Tata wazana ngolawa. Tata Polo. Bango baza kolanda ye, aza ko intoxiquer bango. Mais moko basi ba pesa nga pe recommandation na te ye, Mabalenda. OK. Nazali na musala Nzambe alobi na te ye. Naloba na ye asala nyonso aluka Papa Kimbangu kisolokele bitu vidi kiangani kia balongo Général Zakari asa réconcilier na ye parce que balinga ki ba récupérer ye Maman Balenda ezali seke na bimisi yango. OK. Na bengi Papa Martorel na France aza koyoka ngai so kolanda émission oyo na téléphoner ye na le Papa Martorel na buti ya lobby nazana musala awa na zoitala ma révélation na recommandation na te ande kuna bino nazana Luanda abi Papa Philippe c'est trop fort mais na lobby na lingi osali sangai parce que ngai alinga ngai te alors sali sanga Papa Martorel yelo kala boyo kana bien na ye benga lo bana ke Papa Philippe Baba azana ba recommandation ba pesier pona yo ayo kangai. OK. Papa Martorel, Papa Philippe, comme c'est toi, je vais m'impliquer. Na komitia, je vais l'appeler, c'est que c'est soit là yo. Ayo kayo, c'est très important mamboy. Après 30 minutes, bengaye. La personne numéro na ye. Quand tu sais que c'est Papa Martorel, il est en France, ngana na haute mer, na musala na pétrole. Après 30 minutes, on a bengaye na zuye. Tango na zuye alobi alona ni wana ngai papa papa likamunyo zana mpona ngai na lobi na ye na kumu ya tata mwana Molimo Santu na butu ya lelo balobi na ngai na loba na yo oluka papa zako na lombango o se réconcilier na ye yango message na zuye na kumu ya tata mwana Molimo Santu avandi na bana 3 minutes à respirer fond alobi papa baba Maman Marie Mwilo, pour la éclairer bino yango moi na liboso ya Papa Diangenda ezali yete Papa Diangenda kuntima Joseph Papa Fumalongo moi na liboso azala pe la kombo ya Emmanuel Diangenda Emmanuel Papa Emmanuel Pukemboso Ozana Nkamba azali fils adopté à Papa Diangenda. Alobaki yango na rencontre moko ya jeunesse que Maman Mwilo Marie Diangenda alobaki na masolo ya bango mibale tango baye kotika nzutu ya Papa Diangenda na Nkamba ke Papa Diangenda Nzambe Molimo Santu nelongene mibale yambo asala transfiguration na ye alobaki na epolele mama biso topesaki yo kombo ya mama na biso eza na tina kasi yeba yango Mikoloko ya tata na biso koko na bino Papa Simon Kimbangu muntu akotambusa lingomba bako bundisa ye mingi kasi bandimi te muntu bako bundisa ye bino bana to boti na musuni bino to bako bundisa ye kasi yoko zala sima bandeko na yo te zala sima ya tata parce que boko longa te e ba conséquence mabe ekoyela bino. Maman na biso Maman Mwilo na likambo yo vraiment makambo de yo bimela boy tozo remarquer silence eza mingi Maman zoloba te Maman zotala ka na misu
tozo comprendre lisusu mama te po mama na ndenge ya bana bazali mama azali mukolo mama aza mukolo na so totali na famille tolonga na bana mibali totie pena na famille na libota na bana basi mama aza mukolo mama pe akoki koloba mama a dire na ye ekobakisa pe implice na kati ya libota na kati ya famille tomoni mama silence trop mama alati silence mama loba po soko lobi pe kosala bango implice na bana o baza kuna bako comprendre que toza ya kobunga ekoki kozongisa bango po niveau bana batata bazokendela eza boba malamu te bakomi vantard bakomi lolendo mususu bakolobaki tokozonga metata kota kati na biso metata kota kati ya milo ndenge nini bino moko bocomprendre te ke fo bozonga donc esala vraiment mabe ezolakisa ke papa kisoleki na tika bana te ezolakisa ke papa diangenda tika ka mwana moko mama mwilu yango na sosolisa bango bazonga bacomprendre ke tata simo kima okiangani azali nzambe azali ndeko na bango te siko ele papa tozomona mama mwilu ole alongola nyongo azo micro aloba na mokili c'est ça pona bande kuna ye na bandimi o babungi na sima bande kuna ye bazo process babika na bango azali ko bomba yango mama mwilu za mama na biso tolinga ko makasi oyo ba Philippe ya otolo bango biso pena oza bolingo na biso tolinga ka oza mama d'amour tolinga ka yo problème ezaka ka ke mama sosolisa bango ba obaza libanda talisa bango po oyebi vérité ke tata simo kimbango kiangani ye wana koko oyo wana bobenga ndeko na bino ye wana koko ye wana papa pe ye wana nzambe ngai na France mpona mususu nazolo bana yo nakenda kotala mama sinazo kinini na poto na cadre ba stage na ngai ya musala tusa nazo kozanga te kotala pesa mbote mbala suka tokutana tina ye mama balenda na tanga malamba basolanda biso na 2002 azalaki ovanda na ndoka pa pasteur moko tokendaki ngai na l'ancien représentant église Maris na France révérend Joseph Mpasi azalaki d'origine na Congo Brazzaville soka sokolanda ba mission aidi makamana solo beza solo tanto sola mama ngana lobine mama makambo oyo manungu matata oyo ekoyako koma grave ekokabula lingomba mama yoka mama totikali na ye na bana boti na musoni na biso ya molimo mama loba likambo po kata likambo oyo oyebi réponse ni mama pisaki ngai mama kulutu ko tozobenga ye alibina ngai papa Philippe ngai na ye papa Simon na bandeko na ye nyonso bazali bana bazandenge moko na teaka bango kaka bayokana basa misala batikela kibango mama balenda wana mama salu tango na yoka ki maloba wana pisa ngai pasi na mawa pourquoi parce que elle a dit que maman salu a aidé on a kate motema neke papa Simon qui manga azali égal na bande kona été azali yentambe mo mo santo azali botino na ye mais abombi mo pona nini ale omoni tango nyonso ba pesa kalo ba de aloba ki hotel tango kaka papa Simon qui manga ngani atike ko tena mabondeli kala mingi te ali kufa ngana lingi te likambo ne sele la mama Marie Mwilu Jangenda soka soka nga yoka na lingi te komela ye do elo ma eso sanga na mama Mwilu Marie yango wana mais soki a continuer ko bomba nyongo wana ay ba ngo ke un jour coûter cher bile boy yana yo mbongo na ye bilamba la tala kasi maloba na malako na ifoko bimisa yango ye azali ko bomba yango tisikoyo nasala témoignage moko na bimisa yo mama balenda nazali na téléphone moko cellulaire awa andako na ngai téléphone cellulaire wana esalaka te eza problème batterie na luka batterie ndenge nyonso tu nazwa yango te na bomba yango kasi ba mikolo bitu koleka do mbula bitu koleka tala likambo monene na mona te nazali kolala na ndako na ngai na chambre na ngai na mwasi na ngai Nasa onge na moni téléphone est vibré ma 15 maman balenda 3h du matin. Ouais, ça na batterie. Quand on a l'amour qui n'a pas de téléphone, nasali comme on a image à monter bimi, mais ça qu'on est là, nani wana, yo kangai. Ezali moko ya banda papa qui se lokelo akufa. Na kotanga kombo na ye.
Tanga papa. Mama kisolokele kito dia mama Nelly. Oh. Na télé papa excuse. Papa Mama Babalenda, c'est très sérieux ce qui est dans ce manayo. Oui papa excuse yoka na mwa mukie na ngina tu na boye. Abengi yo na téléphone oyo ezanga batterie. Oyo esala lisusu te. Téléphone nanga ekufa nango donc esala kasi po batterie ezala ngutu eza sous de noka yango. Mais okamwa na se aponga na so la boye. Téléphone wana est vibré. Tanga vibré na téléphone boye namoni image ya mutu. Mwana mwasi nani wana ya Nelly kisolokele nkito dia Nelly. Ezali révélation spirituelle divine maman. OK. Parce que hier azali mto okufa basi bakufa ki ngana zana bomoyi. Alors namoni abimi na téléphone na ngai. Azolela alobi na ngabo ye. Papa Philippe kende na nkamba pa ya papa Simon kosengela biso bolimbisi. Mpamba te awa na se ba wei tozana pasi tant to laki na mokilizo ko chola ito ibaki ete. Mama Balenda na lengi Mama Balenda na kilte alobi dimanche tata molimo mosantu ami bombe le société yeba na mbanza nsada ami bimisa kike mikele koya banzembo ya mama kozana société mpamba te boyei ya tata Simon Kimbangu tianga ni nzambe molimo santu eza pona kokusabelaka na maloba na ye moko mama Marie azalaki kuna présente na kirza mbanza sanda na pauvre mobali na ye papa kina pe asona mtata na chao tolinga mingi azalaki présente na temple na nkamba alobia ngo Jesus mabota na mabota bakoya awa na nkamba kuganga nzambe na maloba na ye mama bibisa ndenge nini po ba comprendre siko lobi dimanche alobi yango loposo luindo ngai nzambe mutu na tsaki na Afrique kasi siko seko bozo koyeba nzambe te bokosuka ndenge nini mama Balenda tata nzambe akosaka te banananga bozongela noki amawa banananga ekozala somo mokolo yango mawa ye kembo nakosepela na banani bolanda batute banananga mondimi tarakaka oyo yayo mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci na batutu balandaka Francis Kabalenda na kati ya chaîne na bino Balenda News TV. Oyo ayela rabino émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci vraiment boyambanga na banda kuna bino ozwaka pena temps ya kovanda ya kolanda ngai vraiment merci beaucoup. Merci vraiment tata apambola bino abakisa bino bwanya ya makazi. Voilà kande na isaki bino chaîne na biso Balenda News TV ezali chaîne ya makambu oyo ebakisaka mutu mayele oyo ebakisaka mutu sagesse o comprendre makambu. Donc bo s'abonner, maximiser, commenter, liker, partager, vraiment et ça là vraiment bien. Bandeko lelo tozana temi moko munene likambu to lo beza motuya so pena kiti poussa na vanda se concentrer. Et go bakso implice nakoyamba révérend pasteur Philippe Baba papa Philippe Baba azana makambu toko sala analyse moko kitoko boko za la décider mokili eza ko ningana et puis so que église kimbangiste eza ko ningana c'est que mokili mobibande eningani po église kimbangiste nde mutu a train ya mokili oyo bomonaka ko to na makambu oyo important makasi ya kolobela si jésus belé tomoni tata fungoli porte bandeko bazonga bana bazonga polikambo nzambe lukaka nzela ezala likambo oyo ezoya ya makasi yango fungoli bandeko bazonga kala bandeko na biso bandeko loba o papa biso tongito zonga me papa lingite papa kangi porte mais lelo tata tiki mutu nyonso zonga na lingomba mutu nyonso zonga na lingomba tokotambisa makala na église kimbangiste o chef spirituel moko boye côté moko boye ezalaka te
ezalaka te tozaka na nkamba Nouvelle Jérusalem oyo etindaka partout dans le monde oyoka kote mosusu azalaka chef spirituel te aza na mvola lulendo aza nango te siko mvola lulendo evandi na nkamba bato de Moïse esika makambo ezali mvola lulendo evandi na nkamba me bato bazoko se troubler bazolanda makambo mosusu bazokoka kokende nkamba te batata na bango bayebi ke soki lelo bana wana bakotiki bango bakoma kokende nkamba bakozongela nzambe na bango yango wana bazokanga bango bazali kodistraire bango. Alors toza na sujet moko très important bandeko bozo bakiti bopusa na bovanda kande na eseki bino émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Voilà nazo yamba papa na biso papa Philippe Baba to solo la lisusu makambo kitoko oyo toza nango. Allô? Allô papa Philippe Baba. Oui, bonsoir, maman Balenda Francisca. Bonsoir, papa Langai. Bonne santé, papa. Na mawapengolo ya yawe mozalisi likolola se koko na biso papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kobika na mabona ye. Bongo na ngambo na yo mama. Ngape très bien. Talaka kozala nzambe papa. Azo sala ba grâce. Papa Philippe, yo yebi kaka mokidi peze ezo sepela na ba analyse makasi. Koloba na yo to monana ba révérend pasteur Mayele loko ayote boze belete papa na ngai bato bazali ko sepela ba conscience ezo bato bazwa conscience ta bazo yoka yo ba benyinga lisusu bi papa Philippe Baba yambela biso ye mama azo ba kitoko makasi azo ba kisabiso Mayele aba kisabiso bwanya ya mwana bina benga lisusu papa na ngai tolobela makambo ezali lelo ezali koleka papa sujet na biso penda to telemeli awa na makambo ya filet de récupération oh tata Simon Kimbangu Kiangani pesi chance pour na mutu nyonso azonga na lingomba to monaki ke bandimi oyo bazali kaka na kati me bakweyaki bazongaki tata alobi ata oza wapi zonga me bato yo bakanga na bikuke oyo babengaka 26 bana ya tata ti lelo bazonga te makambo ezosimba kaka te bazokoka kozonga te me kala ezalaki ke obiso toza na posa tozonga tata alingi te siko lelo tata fungoli porte batu nyonso bazonga donc ekomi kutu bakomi ku minene bakomi fier luko bazobondela bango bakomi kosala makambo moko ezata na nzela te na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo mama na ngai mama Francisca Balenda elongo na bandeko nyonso ya mokili mobimba bazali kolanda chaîne na yo bazolanda biso na ntango oyo topesa na lokumu na nkembo na nzambe mozalisi likolo na se mopesi pema ya bomoi koko na biso tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe Molimo Santo lokumu na nkembo ezoka pa na ye ezonge pa na ye kolo soki totali analyse na yo totemi na lelo oyo mama bana nyonso ya nzambe ya solo bana bilembo tozali kozanga pongi na komona makambo eza koleka na kati ya mokili na lingomba et surtout na kati ya libota ya papa Simon Kimbangu na loginga lobelake famille biologique ya bana ya papa Simon Kimbangu. Vraiment maman Balenda likambo liboso tokoyeba ete kovanda na nzambe na nzoto ezali pasi mingi eza très dangereux mpamba te soki ovandi na nzambe ntango alataka nzoto oyo ezali komona na lokola nzoto na biso soki okambami na molimo na ye nzambe te okobunga yango ozali komona bandeko na biso bana ya bapapa et principalement deux familles famille papa Kisolokelo Lokelo na famille papa Diangenda Kuntima bakwenda bobungi parce que tata abombami bango mingi oui vraiment abombami bango mingi à tel point que se perdre vraiment kasi eloko esali mingi se perdre à part ignorance ezali lolendo c'est ça
lolendo mama Francisca ezali lisumu eleko monene masumu nyonso ezali base ya masumu Lucifer azalaki ange de lumière mpona na lola nzambe alingaki ye mingi apesaki baresponsabilité mais ntango aboti lolendo na ntina ya zuwa to keto ya honneur ya tata nzambe ayeba kuma moyini ya tata nzambe eyakomi satana eza très dangereux. Alors mama balenda makambo oyo ekweli biso na kati ya lingomba et surtout création ya mouvement oyo babengi 26. Vraiment papa, chiffre mal. Ezali pasi mingi. Ezali mouvement moko ya rébellion lokola oyo esalamaki na lola. C'est ça. Na lola baangelo bazalaki très proche de Tata Nzambe, donc les anges supérieurs. Nde bango nde batomokelaki kiti Tata Molimo Santo bakréé rébellion bamemi pléthore kaka baangelo na rébellion na bango kasi suka na bango sikotala babenganaki bango na lola etango bakiti awa baye koyingela mokili. Papa Diangen alobi na biso mateka tala simetala diaka maya ezalaki ekozala lisusu siko biso toza kodiserne te mateka tala oyo ezalaki wapi mpe nini yango nzoka nde nzambe azokola maya elekaki na lola rébellion wana ezongi kosalema banzembo ozoloba na biso yango vita ya kala kuzulu likulumu ekindi banza wakala kiandu kia mwanda velela banwanina siko bazongeli yango susu. Alors mama balenda quelque part ezopesa biso mawa na soni mais tokotenir bana wana rigeri mingi ezali faute na bango te ezali pasi kovanda na nzambe na ndenge aluki yango. Papa Simon Kimbangu oyo papa Simon Kimbangu tiangi na ntango na biso makambo nyonso tozovivre alobelaki yango kala e bapapa na biso bavona misato balobaki yango mpe ezali na bato te bazwaki mateya lokola bandeko na biso bande bapapa na nzoto parce que bazokovanda ndako moko na bapapa bazokoyebisa bango basekre minene koleka mpo biso bandeko tozokoyeba minene babongi nzela boye. Sikoyo papa Philippe Baba papa na biso papa Tukemboso Emmanuel azali enfant adoptif ya papa Diangenda tomonaki alobaki ke mama Mwilu ndenga azawana azali na ba secret oyo papa Diangenda ayebisa ye papa na temps oyo toza nango oyo tomoni ke nyonso ezali kobima likambo ya secret ezali lisusu te mama na biso mama Mwilu na likambo oyo vraiment makambo nde ezobimela boye tozo remarquer silence eza mingi mama zoloba te mama zotalaka na misu tozo comprendre lisusu mama te po mama na ndenge ya bana bazali mama azali mukolo mama aza mukolo na soto tali na famille tolongwa na bana mibali totie pena na famille na libota na bana basi mama aza mukolo mama pe akoki koloba mwa a dire na ye ekobakisa pe implice na kati ya libota na kati ya famille tomoni mama silence trop mama alati silence mama papa Philippe na likambo wana okoki koloba nini papa na ngai. Merci mama balenda nalandi réflexion na yo mais likambo mboko lifoto simba biso banso ete na bonzambe l'enseignement to mateya ezalaka collectif biso banso toteyemaka esika moko lokola kaka na kelasi to biteyeli nyonso mais lesali lobiko ezali individuel lesali ezali individuel. Alors na makambo tozokoleka nango na lingomba oyo ezali kobima na kati ya mabota mibale ya papa Kisolokele ya papa Diangenda Kontima na mouvement na bango basali ya rébellion M26.
batu oyo bandimi oyo baza kolanda bandeko wana aveuglement soki bazeli kaka bandeko wana bazwa conscience bazonga ndesi bango bazonga bakoya koregrete parce que ndenge nalobaki yango ke patience ya tata nzambe ezalaka na balimite nango na citaki exemple ya ntango ya Sodome na Gomore bango moko mpe bana bapapa mateya baza koyoka bainterpellation e naza mpe na eliki ya ete bapapa bango misato bakuta bamonanaka na bango mais malgré ça bayisi kaka mitema na bango makasi yambo ezalaki ke papa Simon Kimbangu okiangani alingi te bango bazonga azute bavariere kasi tata nzambe na mawa na ye afungoli motema afungoli merci de grâce mpona bato nyonso siko bango bakomi koluka so barezo mosususu babosana te ke soki grâce to ngolu oyo eleki bakoya kolela. Alors soki tozomi na libota ya papa kisolokele na papa ya ngenda kwa mabota mibale oyo yango nde bungi ya papa kisolokele bango nyonso to bazali perdu na papa ya ngenda bango nyonso to sauf mama Marie Mwilu malgré pe personne d'hésitation ndenge olobi yango ayeba yango likambo moko na koloba na ye azali mama tulingaka ye mingi azali ya na biso papa Emmanuel Kukemboso oaza na Nkamba azali fils adopté ya papa Diangenda alobaki yango na rencontre moko ya jeunesse ke mama Mwilu Marie Diangenda alobaki na masolo ya bango mibale ntango baye kotika nzoto ya papa Diangenda na Nkamba ke papa Diangenda nzambe molimo mosantu nelongene ya mibale yambo asala transfiguration na ye alobaki na ye polele mama biso topesaki yo kombo ya mama na biso eza na ntina kasi yeba yango mikolo koya tata na biso oko na bino papa Simon Kimbangu mutu akotambusa lingomba bakobundisa ye mingi kasi bandimi te mutu bakobundisa ye bino bana toboti na mosuni bino mutu bakobundisa ye kasi yo kozala nsima bandeko na yo te zala nsima ya tata parce que bokolonga te e baconséquence mabe ekoyela bino azwi makambo oyo arevele na papa Tukemboso Emmanuel papa Tukemboso Emmanuel tata ya batu abombaki yango te un certain mardi alobelaki yango sikoyo eloko papa tozomona mama Mwilu olie alongola nyongo azwa micro aloba na mokili c'est ça pona bandeko na ye na bandimi oyo babungi na nsima bandeko na ye bazwa conscience babika na bango azali kobomba yango c'est ça papa na ngai mais ayebi te balobaka maloba ya mowei babombaka yango te baliaka yango te bile ya mowei ya na yo mbongo na ye bilamba latala kasi maloba na ye malako na ye fo kobimisa yango ye azali kobomba yango ti sikoyo esengeli azwa micro aloba neta barencontre ya jeunesse azalaka na Kinshasa ntango mosusu azodirige baculte c'est le moment vraiment azwa aloba yango batata na bamama na bino bandeko na ngai ya mosuni ngai nazolongola nyongo na ngai papa Diangenda alobaki na ngai boye tata na ye mutu papa poko resa kotambusa lingomba ye wana papa Simon Kimbangu kiangani oyo zokotola tolanda ye biso nyonso mpe azali ndeko na biso te azali tata mpe koko na biso nzambe ndenge bapapa mbe eza bakosana yango papa Bituvidi kiangani papa Joseph Diangenda eloko ezozanga na mama Mwilu Marie yango wana mais soki akontinue kobomba nyongo wana ayeba yango ke un jour ekute cher ata na nzoto te aza kolanda biso pamba te ngai nazalaki na chance mama bale nayokanga malamu na bato baza kolanda biso mama Nsalulu Kisolokele mama Pauline bapapa balobaki na ye makambo ezala ye ezala mama Kiwasisilwa ezala mama Fumwalongo mama Bibi bapapa balobaki na bango clairement que papa Simon Kimbangu kiangani azali mwana na bango te azali bokilo na bango bayebaki yango kasi tala makambo
maman Salulu atikelaki moko na libota na bana ya Mosuni ni biso bana ya Molimo tango makambo ebandi kotoka ba conflit oyo esengelaki aloba na bana nyonso botosa papa Simon Kimbangu kiangani parce kazali koko na bino kasi ye maman Salulu asalelaki yango te ozali komona maman Balinda avant atika biso na nzoto papa Simon Kimbangu kiangani nzambe Molimo Mosantu abandaki na mabondeli neso toko chai na mabondeli oyo kaka yindula mama kumputu soko asambela kaka yindula mama kumputu pasoko pesa etango aloba kwa asilisa makambo oyo kasi abombaki yango ngai na France mpona mosusu nazoloba na yo nakenda kotala mama sinaza kokende na poto na cadre ba stage na ngai ya mosala tusa naza kozanga te kotala pesa mbote mbala soka tokutana na ye mama Balinda na tanga malamba kosolanda biso na 2002 azalaki kovanda na ndoka pa pasteur moko tokendaki ngai na l'ancien représentant église Maris na France révérend Joseph Mpasi azalaki na Congo Brazzaville soka sokolanda ba mission ayibi makambo na solo za solo tanto sola mama ngana lobine mama makambo oyo manungu wa matata oyo ekoyako koma grave ekokabula lingomba mama yoka mama totikali na ye na bana boti na Mosuni na biso ya Molimo mama loba likambo po kata likambo oyo oyibe réponse ni mama pisaki ngai mama kulutu ko tuzoko benga ye alibina ngai papa Philippe ngai na ye papa Simon na bandeko na ye nyonso bazali bana bazandenge moko na teaka bango kaka bayokana basa misala batikelaki bango mama Balinda wana mama Salulu tango na yokaki maloba wana pisa ngai kwasi na mawa pourquoi parce que elle baki ke mama Salulu ayebi ona kate motema neke papa Simon Kimbangu azali egal na bandeko na ye azali yenzambe Molimo Mosantu azali botilo na ye mais abombi ngo pona nini ale omoni tango nyonso bapesa aloba ki yango te tango kaka papa Simon Kimbangu atiki kotiana mabondeli kala mingi te alikufa vraiment ngana lingi te likambo ne sele la mama Marie Mwilu Jangenda so aso ka ngayoka na lingi te komela ye nzambe azali ndoko ya mtu te nzambe azali okeli biso tozali kelamu na ye bango bazali banjelu biso beto banjelu ata tozali ndenge moko te parce que ba ange supérieur bazali nitarana bango mais kasi azali tozali bandeko ya nzambe te bikelamu ya nzambe il faut aloba makambo papa Jangenda alobaki na ye mpona bandeko na ye bayoka yango bandinyanga yo bazobungisa basoma yele bayakomisongisa na bango deja lokola porte ya nani ya grâce ezali na kofungwama soki azokaka kozala bareserve azoloba yango te alobaka yango na kintoki na bato akoya koregrete te nalingaka ye mingi je les respecte beaucoup. Azali ko mériter respect na biso. Mais faut salisa ye, naza ko salisa ne ye. Oui. Abi misa makambo wana comme ça, tango bandi o baza ko na mouvement rébellion na M26 bako yoka yango, bakima, ba ko miso msa déjà. Olande mama Balinda. Nalandi papa, nalandi o makambo. Et puis, yeba yango. Namoni olobeli makambo ya kubota ya mama Marie Mwilu Jangenda. Bon, papa Tokemboso azalaki lokola fils adoptif ya papa Jangenda. OK. Mama Marie Mwilu pour éclairer bino yango azali mwana liboso na bana ya basi. Mais mwana liboso ya papa Jangenda ezali yete. Papa Jangenda kuntima Joseph papa Fumalongo mwana liboso azalaki na kombo ya Emmanuel Jangenda Emmanuel. OK. Tango mama Fumalongo abotaka ye akufaki na mwana bo bébé. Ah bon? Alors maman Bibi, maman na biso notre très chère maman, alelaki mingi po libota liboso. Alors papa Jangenda kontima nzambe na biso bapesaka ye mibeko na papa na ye papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ya lelo. Akoki kolela mutakufi te ezaki mobeko maya miso na ye kokotanga te. Kasi tango mwana liboso abotaki ya mobali oyo azalaki na kombo ya Jangenda Emmanuel akufaki taka tala mwasi na ye ndenge mwasi azalaki kolela ko evanoui
yepe mawana sala kepe abimisema ya miso tangu asali kaka ndenge wana mama balenda papa Kimbangu malgré la prison abimelie gengenda osali nini osali ko la pona mwana akufi na tmanga kaya nini nalibaka nini yeko iko lela te ye mwana mwasi azali ko lela parce que azali être faible mwasi na yo ale otosi ngaite à partir d'aujourd'hui on a la punition au bota les sous-soutés. Oh là là. Papa Kimbangu, oui, là sur le banane makambo. Et papa Diangenda nous a dit ça. Nanda kuya nzambe, bito bani tuye diango. Papa Kimbangu a scellé que ni papa Diangenda. Le voilà au tosengate au leli, bimisema ya miso. Punition aussi au bota les sous-soutés. Parce que moi na wasali angelo, nzambe a pesi yo angelo na ye, tango récupérer yoko le la pona nini. Alors papa Kimbangu a zongi na ye. Papa Diangenda akotaki na pasi ya kolela ba sacrifice pour kubondela papa na ye. Papa Simon Kimbangu kiangani. Otozo zali ko yebate. Et le cas qui 10 ans maman balenda, maman bibi azako zo susu zemite. Wana maloba papa Diangenda mtazo ba kisongo. Voilà. Punition apesa ki pa emona ne papa Diangenda. Pour aller là qui. Kasi papa Diangenda en tant que mwana botosi. Mwana komiki kisa. Ami kabaki mtoto na basi ole la kubonda la tata na epona erreur la salaki papa Simon Kimbangu kiangani otozana lelo 10 ans après azongi motema yoki mwana mawa abimeli alobi Joseph oleli mingi je te pardonne la limbisio qu'est-ce que zongi la yango les sociétés ne omoni après 10 ans walongoli kaka etumbu wana ne mama bibi azozemi ya mama Marie Mwili Diangenda oyo Olaningai. Nalandi papa en tout cas comme Maintenant kaka une coïncidence. Si quand papa tout kemboso na éviter hein, on va analyse nangai. OK. Azala ki moi fils adoptif ya papa Diangenda. E bango ne soto baso benga toucher yaya. Et tu veux que ba ku falate hein? Oui oui. Bato bakendeke bato bazonga. E ko kosa la te ye wana ka papa et moi na papa Diangenda ku faki wana Diangenda Emmanuel. Yepe comme Emmanuel. On est ça ka ba réflexion nangai. Oui, donc voilà. Alors, maman Balenda. Papa, tata a fait sa sagesse spirituelle makasi. Papa Emmanuel, azali mutu munene na kati ya famille. Famille ba yebi, famille mobimba ke azali ndeko na bango. Donc, mais aza enfant adoptif, ya papa Diangenda. Bon, ndenge nzamba sa ela makambo na ye. Donc, a utilisé on a bandenge wana. Lelo to comme na sagesse spirituelle makasi. Ndengo lobi boy papa na ngai ezali likambo ya motu ya makasi. Eko kozala pe ye wana kaka menzamba pesele yango na bandenge mususu. Po soki azalaki kana kati ya libota parfois pe alingaki abunga. Yango wana tata pesi na bandenge mususu azala wana po aya kosala na ye lelo. Lelo azala témoin ya makambo oyo ezoleka na kati ya libota. Omoni analyse likambo ngo ba pesi nga sage. Voilà maman. Parce que même papa Emma et mon papa Emma et papa nani tukemboso. Aibi makambo mingi soki solo na ye azana sagesse moko vraiment vous pouvez s'imaginer te ali ba secret mingi ya bonzambe ba papa et ya libota na bango et bango ne surtout banda mama Marie Mwilo ba benga toujours yaya et ça na tina na sele mo ba réflexion wana oui exactement na police ka wana papa Diangenda akufaki na bébé comme on a ezalaki Diangenda Emmanuel alors tant papa Diangenda lela ki lokla ba peksa tie na papa na ye ki ma ko kolela mtakufi te parce que pisoni na ye eke kotanga te lokola lelaki papa Kimbangu kiangani apesaki papa Diangenda punition donc bota les sociétés alors papa Diangenda ce n'est pas sacrifice pour lela ko bonda tata na ye 10 ans après papa Kimbangu kiangani alongoli punition wana vraiment papa na biso papa Philippe o toucher likambo moko motuya oyo mokile ye bakate et ça lui vraiment bien na bato balandi biso à comprendre pour awande émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Mais na robeta lisusu sete na likambo ya mama Mwilo. Mama Mwilo za mama na biso tolinga ko makasi. Oyo pa Philippe ya otolo bango. Biso pena oza bolingo na biso. Tolinga ka otolela ya fort ya trop. Oza mama d'amour. Tolinga kayo. Problème ezaka ka ke mama. Sosolisa bango ba obaza libanda. Talisa bango po oyebi vérité ke tata Simon Kimbangu kiangani. Ye wana koko. Oyo wana bobenga kandeko na bino ye wana koko ye wana papa pe ye wana nzambe sikoyo mama tozozela pe toyoka yo
po biso ba oyo kwa biso eti ngana pa Philippe soki oza moto biso pe toza moto biso to lingaka place eza moto na minute oyo toza na posa ke toyeba pe ba vérité ozalaka nango o bomba o lingaka koloba te mama loba po soko lobi pe kosala bango implice na bana o baza kuna bako comprendre ke toza ya kobunga ekoki kozongisa bango po niveau bana batata bazokendela eza boba malamu te bakomi vantard bakomi lolendo mususu bakoloba ke tokozonga metata kota kati na biso metata kota kati ya ndenge ni bino moko ba comprendre ke faut kozonga donc esala vraiment mabe ezolakisa ke papa kisoloki na tika bana te ezolakisa ke papa ngenda tika ka mwana moko mama mwilu yango na sosolisa bango bazonga ba comprendre ke tata simo ki monki ngani azali nzambe azali ndeko na bango te apesa bango chance ko bota mana bango longo mais azali ndenge moko na bango te azali Dieu le Saint-Esprit nzambe wa keli likolo na se toza na posa to yoka pe liloba ya mama sosolisa bango na komba tata simo ki monki ngani toyebi ke olobaka tata simo ki mbango mais to yoka pe kiangani wana ay osala vraiment bien mama soki olobi ekosala pe esengo mokili ekoyoka po mokili eza koningana tango tobimisi likambo oyo seke mitema na biso oyo tozalaka ba hypocrite te yango tolobaka mitema ya bato ezoloba nkoma mama mulu azoloba te bato nyonso bazopesa ba témoignage mais mama azoloba te pourquoi voilà yango na ngai na bakisa papa Philippe to nazongeli yo lisusu papa na ngai nazongeli yo lisusu papa tozali ko continuer analyse na biso vraiment tolobeli makambo ezali très important mais tozali ko continuer o meke pe ko beta lisusu c'était po tozaka na kati ya makambo ya bana ba papa conseil nini ko pesa po ozali pasteur moko munene po tomoni bango babimisi ba pasteur na bango babimisi ba bazosala makambo oyo esengeli te tokomi na ba chef spirituel mona kuna bakomi chef spirituel intel kuna chef spirituel mona ba papa moko boye bakomi kuna chef spirituel vraiment est-ce que batata batika ki ba chef spirituel to chef spirituel batika ki nzela moko to landa susu banzela mususu papa na ngai na komo ya tata mwana pe tata Molimo Santo mama Balenda tozali ka kokoba na ko développer sujet na biso objectif ezali kaka moko tosunga tata Molimo Santo nzambe mokili papa Simon Kimangani parce que papa zana mawa na komona libota na bakoko na bazali kobunga mutu moko za kusunga bango kusunga ete pala ko persuader bango bazonga na ndila ya lobi ko babika ezo ko sala epasi soko tali koko na biso papa Simon Kimangani nzambe Molimo Santo azaka sina sengote de ko makambo yo oui na yebi kutete soki papa aliaka na kutu vraiment à l'aise na ndimite na bonzoto makaza nzambe po esalaka epasi alors bande kuna biso na zongeli bino bana ba papa et principalement libota ya papa qui sont lokelo na papa dengenda kuntima pamba te libota ya nkamba na tiango de côté parce que za libota moko réservé ezali kuna na libota wana nde la Sainte Trinité va se réincarner. Bato bazo comprendre yango te. Ba comprendre te. Bazo comprendre que Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe Molimo Santo basali réincarnation na bango na libumu ya mama kiwa sisi loi mama Marie. Moi c'est papa F Mwambanza, papa de lunga na kianga ni nkolo Yesu Kristo Masia. Ezali mawana passe na bande kuna so passe sur la likambo te. Et pourtant, ma personne qui privilège, Yamakira. C'est ça. Alors, bande ko nyoso, mama Balenda, yokanga malamu, alikamuna koloba. Bana ba papa, boye bayango bino nyoso tout oboza na simaya mouvement insurrection et rébellion M26. Bino nyoso bozale ko kufa. Bozo kotika mokili na eta wana na sema wewe bozo na pasi mama Balenda. Oui papa. Bande ko nyose oya biso bazali ko papa Simon Kimangani lokola mutako sakana na ye ko finga ye ko chola ye ko fingi sa na bandimi na bango dawa journaliste na bango bae bayango soki batiki mokili kuna na sema wewe bozo na pasi na sana témoignage moko na kibisa yo. Mama Balenda nazali na telefone moko cellulaire awa andako na ngai
téléphone cellulaire wana esalaka te eza problème batterie naluka batterie ndenge nyonso tu nazwa yango te nabomba yango kasi mikolo ebi tokoleka dombo ebi tokoleka tala likambo monene namona te nazali kolala na ndako na ngai na chambre na ngai na mwasi na ngai nasa ya pongi namoni téléphone wana vibre makasi mama Balenda 3h du matin. Oui, ils ont la batterie. Quand on a l'amour qui n'a pas de téléphone, na sali komona image ya monte bimi, mais asa kolela nani wana yo kangai. Ezali moko ya bana papa ki se lokelo akufa. Na kotanga kombo na ye. Tanga papa. Mama ki se lokele kito dia mama Neli. Oh. Na télé papa excuse. Papa Maman Balenda, c'est très sérieux ce que j'ai dans le yo. Oui papa, excuse yo kana mwa mukie na ngina tu na boye. Abengi yo na téléphone oyo ezanga batterie. Oyo esala ka lisusu te. Téléphone nanga ekufa nango donc esala ka batterie ezala nguto eza sous enoka yango. Mais kokamwa la sœur a pomé la boye. Téléphone wana est vibré. Quand on vibre na téléphone boye namoni image ya mutu. Mona mwasi. Nani wana ya Neli qui solo kele nkito dia Neli moko ya bana papa solo kele basi batika biso na ndoto yo papa babenga pio na ndoto to ezalaki appel normal boye na bomoto ezali appel te ezali révélation spirituelle divine maman. OK parce que hier azali mto okufa basi bakufa ki ngana zana bomoyi alors namoni abimi na téléphone na ngai azolela alobi na ngabo ye papa Philippe kende na nkamba pa ya papa Simon kosengela biso bolimbisi mpamba te awa na se ya bawei toza na pasi ntango tozalaki na mokili toza kotiola ye toyebaki ete nalamisi mwasi na ngai na toki sherita makambo nazomona alors ponge katani ngai mbala moko ya bilikamo nini oyo boye na mbula wana kaka comme naza mwana ya koleki aussi koleki tokendaka na nkamba mpona kofete fete ya 17 juillet nazalaki mpe na mbongo te nasali nyonso tu lokola nazwi recommandation te devoir ya kola kosengela ye bolimbisi kuna na nkamba mpe papa Simon Kimbangu kiangani nazwi mbongo kaka ya tike na pesi basi komona na liste. Alors, elle est kala minute awa kaka papa Simon Kimagani auto kozala 5 mois na Brazzaville. Tango to komi na nkamba, mutu azalaki na nkamba, oyebika kaka ezali papa Fumambanza. Oui. Papa Kimbangu dialunga na Mbenza Kiangani. Yesu Kristo Masia na tango na biso. Ata bato bazondima yango te, ebayeba yango. Bakondima nango po eza bongo. Sikoyo tango koleki tosisi fete na biso nkolo Yesu Kristu papa Kimbangu dialunga na Mbenza Kiangani asengi asolola kaka na bangole donc koreki na bangole tokela sima kuna tovandi na bambuta tokendaki na bango abandi kuyamba biso moko abandi kuyamba baresponsable tango tosomata mwa liboso na esika yambelaka bato wana ebika na sima ndenge ezalaka wana ekobaki tour na biso tofukami mutu ya liboso apesi rapport na ye ya mibale ngai mutu ya mosato ntango tokomi na tour na ngai alobi na ngai mbuta Philippe abwetele olobi nini ngai nalobi na kombo ya tata mwana molimo santo nzambe na ngai naza na ngai nakama koloba te kasi likambo kaka moko naza nango kolobana na bino naza porte parole ya moko ya bana na bino Mama Neli kisolokele kitu ya Neli alobi papa auti komona na ngai na ndoto azolela alobi na ngai yako sengele bolimbisi papa Simon Kimbangu Kiangani parce que tango azalaki na mokili azalaki kotiola ye baza koyeba ye te alors papa ngai nayebi te mpona nde kaka ayi koloba papa na ngai yango na ye kopesa rapport oyo papa Simon Kimbangu Kiangani na nzoto azali te me azali parce que bozali mutu moko yo moko nkolo esolobaki yango oyo amoni tata amoni ngai amoni tata tata aza kati na ngai ngai naza kati na ye biso na ye tozali mutu moko donc yo nde papa Simon Kimbangu Kiangani
papa limbisa ye limbisa bango so baza kuna se ba wei bazana pasi papa batini ngai Satan amtaka kosi bango ate bango itende ya mwindu ko ba bilote papa limbisa bango lokola batini ngai yango na kiti mokumba papa atali ngai na miso ya mawa alobi kadi hapo papa fibituwi bien apesa ali batondo boy tango na sali kaka ndio na muni kilo na salaki nango ekiti Oh là là. donc papa fungwa mbanza papa timbangu jalunga na mbenza tiangani soki akoyoka video oyo message akoloba esalia solo e bana koreki to lakina bango nali nana ni wana o basaki kada na sopi sala porongo basali donc mama balenda ba papa basali bakute papa ki solokelo lokelo papa jalunga na tiangani papa jangenda kuntima basi bazongela biso na libumu ya mama ki wasisi lwa nakala na libumu ya na famille papa kimbango bana bibale minde bazala kuna sina lobela ki ona kusongela yango mwana mobale liboso imo papa simo kimbango mwana mobale mibale mwana liboso papa kisolokelo lokelo mwana mobale misatu papa jalunga na tiangani et mwana mobali ya suka pe papa jangenda kuntima 4 hommes et mwana ne kaka na libota papa mambanda tango yo tomoni papa simo kimbango ya papa simo kimbango ya liboso papa kimbangu kisolokele bitu vuidi kiangani keba longo yiwana papa kisolokele nzambe tata obaza kofinga kandengona après tozui papa kimbangu jalungana menza kiangani mfumu Yesu Kristo yewana e mwana ya mibali ya suka ezali papa kimbangu diangenda tiangani Joseph donc mateka kala meseli diaka nini bato bazo koluka pla sosola nzambe na ngai Vraiment papa bazo luka nini batemoigne bazo luka nzi penza papa ama diangenda basolele mama balenda na sina te mingi makambo yo oh là là na lakisa ye ba relation mine bazala ngona papa simo kimbangu kiangani asa koyoka ngai koko aidi yango na lobaka na papa arma botika rebellion boso sala contre tata mulimo santu papa simo kimbangu kiangani bozana ina ba relation 4 tabani kotangela yeli boso azali ya na bino yemi bale azali tata na bino yemi sato azali koko na bino yemi le plus grave azali nzambe na bino na biso mulimo mosantu c'est ça. Soki ozangi ya na yo respect eza okozoba malédiction. Ozangi droit de rester. Soki ozangi tata na boti respect okozoba double malédiction. Et puis micro ya vie okozoba raccourci. Dans Exode 20. To sa tata na mama na yo po micro na yo eza mulai na mboka nzambe kopesa yo. Soki ozangi toko na yo respect ozoba triple malédiction. C'est comme ça que vous avez été respect, ils ont blasphème contre le Saint-Esprit, ils sont impardonnables. Na la kisa papa arma makamuni soyo. Mais papa arma akangi motema yo kela kingaite. Masolo on a lobi na yo, na sina solo na yango, na papa, na koko na biso papa Simo Kimbangu a na Angola tango ayaki na invitation à président dos Santos. Vous comprenez? Alors, bayo kana malamu. Base la te nzambe alobaka c'est trop tard. Ce qui a bimisa ka ndobona c'est trop tard pour na bango esili. Ce qui va ko négliger grâce bazui bako kanisa maloba na ngai. Bako kanisa maloba oyo. Papa excuse na ngalo basuli kamumoko Papa, talisa bango nanu na nkamba bakufi combien et puis na libota o bakendaki 26 bakufi combien? Vraiment, moi, je lobby les cambo. On lobby penza les cambo, ya siki. Bazo comprendre te. Ba olinga ba sila. Oui, ezali etumbu. Et na lobby na yo mama balenda. Soki liwa est terminal côté na bango ezali pona mawa ya ko bana so papa Simo Kimbangu pardon. Oui. Soki ezali kala pona mvola misato. Na ba data 15 basi bakufa déjà. Mais papa Simo Kimbangu ni alobi na bana na imisato papa kisolokelo lokelo papa de lumina kele papa ngela kutima parce que bazali ko benga itata ba ba ke yende tata na bango botiki la nga bango
na te amonana. Mais au moins patience là comme aussi là. C'est ça. Maman Balenda na kilte ya lobi dimanche. Tata molimo santu ami bombe le société. Yeba na mbanza nsanda ami bimisa kike. Mikele koya banzembo ya mama ko za société. Mpamba te boyei. Ya tata Simon Kimbangu tianga ni nzambe molimo santu eza pona ko kusabila na maloba na yeye moko. Mama Marie azalaki kuna. Présente na kiza mbanza nsanda na pauvre mobali na yeye papa kina pe asona mtata na kisha tulinga mingi. Azalaki présente. Na temple na nkamba alobia ngo Jesus mabota na mabota bakoya awa na nkamba kubuka ngai nzambe. Na maloba na yeye. Ouais, mais bibisa ndenge ni faut pas comprendre. Siko lobi dimanche alobi yango. L'opposolo windo ngai nzambe mutu na takina na Afrique. Kasi siko siko bozo koyeba nzambe te. Boko suka ndenge nini? Vraiment. Mama Balenda. Vraiment. Nama wana pasi na kolela. Ah la la la. Naza ko bondela bango mande kona ngai. Bana papa kisolokelo lokelo. Bana papa jengenda kuntima. Pardon na bino. Bozo a conscience. Botika lolendo. Sinon grâce au soki esili bokolela na sina lobi na bino ke ndeko na biso mama Nelly azako lela seba we mais asa yemo kaka te c'est ça. Donc basana kimia te basana pasi kuna ba asengi ngana ko senga na bombo limbisi na lobaki yango na nkamba epa ya papa Kimbangu dia lunga na mbenza kiangani songanzi azali témoin na suye témoin na lobaki na makambo yo vous comprenez c'est que bazoko sakana bakoya kolela mingi na bango basala attention nzambe azali camarade na mutute nzambe azala famille babona ngolo kwa baba bana nzambe bazali spirituel Maman Balenda. C'est ça. Les enfants de Dieu sont spirituels. C'est biso. Je vous le dis. Oya musunité. Musuni eza musuni. Nzambe azali molimo. C'est ça. Ana bana na nzambe bazali bana bakotana na molimo nzambe. On va se compter sa bolingo mais comme ça. Voilà. Papa jangana zoko ba reso teke. Papa na bango papa Simon Kimbangu na zoko bana ona. Kisolo kele. Dialonga na jengenda. Mokanisa te lokolo la boti bino na nzoto, ndembo kokota likolo. Pas question. Il faut me mériter yango. C'est ça. Bona da matambi na ngai, ndenge ngana na limi matambi ya Nkolo Yesu Christ, et Nkolo Yesu Christ na matambi ya tata na ye. Oh là là. Parce que koyoka yango. Alors lelo ni bosala ya musuni. Makila na maji kutika na mokile awa. Vraiment papa. Basala très attention. Bateka no lendo wana baso kumilati sawana. Eko kute bango cher. Eko kute bango cher. Ngana solo bana bango boye avec énergie Maman Balenda. Parce que nazali na recommandation ya ko sambela kapona bango. Oui. Mais ma bonne nekakate il faut qu'on le bane soso boye. Pona base soso la bayoka. Papa oza la recommandation ko sambela pona bango. Yem semso non. Oui. Papa panzali nyoko bimisa musisa. Na sali recommander na bonne la pona bango. Ah bon? Yemo ko tata bolimo santo. Apese nga devoir wana. Na bonne la pona bango. Tala, Maman Balenda. Ma fille. Oui papa. Na kufungula mwa parenthèse pona nani tata wazana awa na Angola. Allô? Naoyoka papa, naoyoka. Sata bakangila na Angola. Tata Paul azali na Angola. Naoyoka. Osana nanga? Chiffre mal papa, naoyoka chiffre mal 26. Olobi? Nazoyoka papa. Nazoyoka yo papa, chiffre mal. Nazoyoka papa, chiffre mal, chiffre 26. Naoyoka papa. Nzambe alingaka masumu te mais alingaka masumu ki. Okay. Lite na ngai ezali boye. Tata oyo aza na Angola awa. Tata Polo. Bango baza kolanda ye, aza ko intoxiquer bango. Mais ye moko basi bapesanga pe recommandation na te ya ye, Maman Balenda. Okay. Nazali na musala Nzambe alobi nanga na te ya ye. Naloba na ye asala nyonso aluka papa Kimbangu kisolokele bitu vidi kiangani ke balongo General Zakari
ase réconcilier na ye parce que balingaki ba récupérer ye bango balenda ezali secret na bimisi yango. Ok. Omoni alors tant na zui révélation wana na bengi papa Martorel na France aza koyoka ngai so kolanda émission oyo na téléphoner ye na le papa Martorel na buti ya lobby na zana musala awa na zui tala ma révélation na recommandation na te ande kuna bino na Luanda abi papa Philippe c'est trop fort mais na lobby na lingi osali sangai parce que ngai alingaka ngai te alors salisanga papa Martorel yelo kala boyoka na bien na ye benga lobana ke papa Philippe Baba azana ba recommandation ba pesi pona yo ayoka ngai. Ok. Papa Martorel lobina papa Philippe, comme c'est toi, je vais m'impliquer na comité. Je vais l'appeler sur le site qu'on soit là yo. Ayoka yo, c'est très important boy. Après 30 minutes benga ye. Ba pesi nga numéro na ye. Tant que si c'est papa Martorel, il est en France, il est na haute mer, na musala na osa pétrole. Après 30 minutes, on a bien gué na zuye. Tant on a zuye, anabi alona ni wana ngai papa papa likamuni zana mpona ngai. Na lobi na ye, na kumwe tata mwana pili mosantu. Na butu ya lelo, balobi na ngai na loba na yo oluka papa zako na lombango o se réconcilier na ye. Yango message na zui na kuma tata mwana pili mosantu. Avandi na bana 3 minutes à respirer fond. Alors papa Baba, merci mingi na message na yo. Kasi nga pena kosenga oli kamoko. Salisa ngai na mabondeli na yo. Pona yo kana na papa zako. Ona limsa papa zako kuta lobaki. Toyoka ninga merci. Banda tangu wana na bandaki ko bondela pona pa senga kingango. Et puis tangu balakisa na révélation batindi ngai, balakisa ngai ndenge fa lekela. Ah bon? Vous comprenez? Ok. Allô? Allô papa, nazo yoka très bien, nazo yoka yo. Tangu balakisa na révélation batindi ngai recommandation. Nzambe alakisa ngai batu boni balanga osa la présence ba témoin na likambo wana. Ok. Engeza na ngai moko na papa Philippe Baba. Nande kona biso aza na États-Unis. Papa Dialunga na Nkalo Ambo de Salomon. Ye pe ngai aza présent. Alors tana muni ndenge wana asengi nga lisungi na mabondeli na ngai. Na vandi na ngai na musala na bandi kosala ba sacrifice mama balenda. Ok. Ndo za mwana koreki. Na tiki kolala na mbeto kolia susute donc tina kitaki na repona na vacances na mabele ba sacrifice. Ngana kanisa ima solo ezaka ka biso misato ngai papa Martorel na yenzo kande tina benga tina Luanda bazala tina mutu moko azali temo masaku paki. Mutu yango papa Loutet Tensilu Carlit, papa Rémi, azalaki président de Tchéquie à l'époque à Sakoufa. Azali mobali ya maman Margarida Nyala. Ok. Azalaki président na salon bazo la télévision, il y a TP téléphone bien libre, na le bati amoté. Quand on a quitté na mabele, on a congé, na kila kota la bango ndako, il y a le bina mais tu Philippe, na moni balo oye okondi est-ce que vous savez que dans mon salami, eh bien non, il y a un peu de ça. Et ça, na tina mabondeli, parce que sacrifice de osala, eh bien tina sacrifice. Alors bien, yo me collé aux osala sacrifice ni na moni. On dirait parce que tu vois mabondeli na mtu moko boy. Na meko kosa meti ake kaka na sujet yango le bio. Jure boy na boy. Obenga ki na France. Obenga papa Martorel. Papa Martorel abengi Luanda. Abengi yana ye. Pour un message à personne qui après 30 minutes yo bengi au petit message na suka asengi o me maina mabondeli eza boy tenga eza boy mais o bien on ndengeni alobi ti bozo sur na ye to zalaki na kata salon na ye to la télévision a ce qui peut téléphone main libre mais na kola bana yo papa Philippe ki kana yo kata mabondeli wana ari pona nini albi tata oyo akoyoka ni sute oh là là. Semaine passée, avant de ça, tu as wish, tu as mal à conflit, Nicolas c'est ballot, de l'émission qui est chamonine. Avant de ça, on a réunion pour aller au Sabango. Mais yo kama kama na kata réunion. Alors bi nga bozo ko na ma kama résolution o yidini oyo.
bazolo bangana za mwana papa kisolo kilete mais muto zo panda sangwana mingi zili papa zako ndenge ya lobi mais na lobi na bilo tata na mama kili wana ngana kulimbisa papa zako te sura papa alimi azalaki wana na kati ya réunion na sali SPC na sema mtu malobi metatoza ndenge nini yo pesi mwana bato mukumba assemble la pona yo na ba message batindi yo so ozo ba makamususu na sema motema kaka alors tant on a kitaki na ke otala bango na ndako na bango ndi alobi na zalaki présent na ye kata na bon nini wana mtu wana akoyoka te kuchanger na ite oh là là vraiment donc alors bango bana papa kisolo lokelo bana papa Diangenda Kontima batika te bakota na influence ya tata oyo tata oyo aza Luanda tata Polo makamone eza dossier eza particulier na Nzambe Molimo Mosantu bango babika na bango bana wa lolendo ba komitika lokola grâce ya Nzambe zana osala vraiment yi azoki grâce wana mais a négligé yango alors bango bana ba papa kisoloke papa de Diangenda basala très attention ba komitika tango oyo basala tête tango ya grâce esila sinon ba ko regretter alors bandini on va se mana bango ba yokanga malamu le salut n'est pas collectif, le salut est individuel. Vraiment. L'enseignement il est collectif, mais tant au salut, il est individuel. Tout ça, la temps où quelqu'un n'a pas dit là, ma papa Diangenda, sauf qui peut, moutouna moutou, ami bundela, na maïle na ye. C'est ça. Donc, nous avons moutouna qui oyi diango, bandini bozonga onda kuatata. Bisika bitika le polele bisotoke liboso basusu basili koloba ete bisotoke kembo yango ezali wapi. Merci beaucoup Papa Philippe, merci vraiment en tout cas émission OK wow. Donc oyo koyoka conseil ote oyo pena koyoka na ete seke azaneka mwana lembote. Voilà, donc comment clôturer la biso, la émission la biso. Moi conseil ya souka ya mukuse papa. On peut ça fait mbote na bato linga mingi et ça va vraiment bien. Na kubo tata mo pili santu. Nanu tuzopesa Nzambe mozelisi na biso, mokonza milimo na biso. Mo pesi pe mabamo moyi. Na fuka mi d'ailleurs. OK. Koko na biso nkaka Simoni kimbango kyangani ya Nzambe mpongo. Na pesi pe mbote. Na ba conseil na misato o bazali ba mwana misato na cité tata kimbangu kisolo kele bitu vidi kangani ke malongo Nzambe tata papa zako tata kimbangu ya lunga na mbenza kiangani inkolosuri masia songanzila na tata kimbangu Diangenda kiangani Josephine Nzambe Molimo Mosantu. OK. Na zali ko senga na bango kaka mwana bango emona na bana na bango ya bilebo babungi baso sesa bango bazonga na nzela avant kanda na bango esopana. Alors bande ko nyonso boyo kingai na pesi vie na biso vie Emmanuel tukembo so vie Emmanuel Kamba. Merci mingra ndingo so pesa tata Molimo Mosantu maboko. Voilà. Bambuta nyonso na kozali vraiment sima papa Simon Kimbangu Kyangani biso nyonso tuto za sima na ye te pesa ye maboko. Azali Nzambe c'est vrai, mais on a besoin de soutenir la biso pour récupérer milimo oyo. Pour désarmer Satana. Satana sona ki mutute. Azali kelamu. Donc vraiment bana na Nzambe tous très prudent. Tango zali tango ya pasi. Donc vraiment mutu na mutu azala na mayele na ye. Tola na batete nzembo na yembi. Tola na kaka papa Simon Kimbangu Kyangani. Yeli boso biso na sima bona na basologa wana ba rebelle M26 nous sommes avec vous non oya ebinzela motambo simazala ka sima na ye ya salobi yango biso sima na ye kati na bolingo mibeko misala tata mwana tata Molimo Santu amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Philippe. Merci, révérend pasteur Philippe Ibaba. Papa Oumela, tata pambola yo lisusu. Atombola yo lisusu. Do ba grade mata po en tout cas tata ndazo luka ba soda ya makasi loko ya bino. Po mingi bazana kati ya lingomba, bazo lakisa loko basali la tata me basali la kayete. Ba yende ko bundisa tata Nzambe. Komona bino papa révérend pasteur Papa Philippe Ibaba. Boza bato bozo sali la tata penza. Tata kitana biso bana na ye poto sali. Vraiment papa merci beaucoup. J'espère que bato balandi biso bakoyoka penza. En tout cas na zuyo ta mingi na tiki yo sikoyo. Merci maman Anda. Voilà. Merci na watutu bazali kolanda biso. Bolandi sujet na biso. Na so na mingi ya kolobate. Oyo boyoki yango nde tokosalela. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. S'abonner, maximiser, commenter et ça vraiment bien. Ah, todo senga bato wazo wa sagesse spirituelle. Soko zono ka muto distraction, en tout cas c'est kozaka mwana le beauté mwana la kate. Kamba des sources, ya la muka, bakosa ote. Mukolo robeta tourne en kamba, on comprend que Nzambe na vanda ah kuna bakosa anga. Donc zonga mutu, zonga vraiment mutu. Oto ninga to la bino yango wana to monani à la prochaine. Bye. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Kibangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Kotika mikumba na bilo banda